Coucou, coucou, bonjour la famille, bon dimanche la famille, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, bon dimanche la famille, coucou, 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 coucou la famille, voilà, Boboto Bondeko, Kachama Botanabino, Bandeko Nangai, bonjour, voilà la famille, en tout cas, bon début du mois de décembre, que Dieu vous bénisse, voilà, que ça soit vraiment un mois plein de plaisir, plein d'amour, amitié, voilà, plein de bonnes choses. Voilà, Bobanga et le côté, la fin de l'année, parce que Baya Koko Tsabino, évangile de la paix. Voilà, père et comme Rabino Makasi, la peur, ils ont kabino na moi, il y a décembre, Bobandi ba jeune, Bobandi baboye, ah non, 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 les diables hérisés, bande konangai, Bobanga raté na mois décembre. Et ça, moi, tout ça là pour tout CP là. Zamba bateli biso banda na janvier, tito komi na décembre. Et belé to zaki na bango na course. Et belé to mataki na bango train moko. Bamba kiti. Course na bango isuki. Mais yo nanga nzamba koti biso na mois décembre. Et sengo bi et sengote. Hein? Acclamons notre Jésus-Christ de Nazareth. To zakane sengo bande kunanga. To longola évangile ya mawa na kacha banda kuna biso na kacha bana na biso tozolo na évangile ya mawa eza bien te nga donc dans na tie bande kuna parce que la maison est un peu dans le silica te hein botala vite fait tant on a tie ba rideau ba nini nyonso ya Noël vraiment bana ba koti na ndaku il fait koti lobi waouh ça fait vraiment du bien attention na baloli caméra bomo na pe koto yo ezali vraiment na Noël voilà donc il faut qu'on vivre bande konangai bolongo la évangile wana ba ya kotia bino ya mawa Noël bingai nazo zwango te kezali date Jésus-Christ abotama Jésus-Christ abotama mikolo nyonso na motema nanga botamaka. Mais Noël na tchakango d'abord fête ya famille place oyo biso na bana to kabola ka ba cadeau tozola kisabana ndeni ya ko kabola zwa ngape zwa. Voilà, to sali déjà liste tozo kosomba ba cadeau oponi o eza na possibilité na yo hein balobi soso amelaka mbumo ekoki na mungongo na ye atakaka crayon ata bic ata sous-vêtement ata eloko moko boye ata robe ata nini osombi mwana bande koko bosa na te sombeli pe mobali no mwa cadeau mwa single mwa parfum mwa nini donc bande konanga mobali pe ko bosa na mwa si na yo te mwa soutien mwa sous-vêtement mwa chaussure mwa sac mwa parfum donc eloko kaka yo moko vani na mwa sino oyebi ke azozanga obakiseli yango ekosala bien makasi vraiment bande konanga photo sepela bato o bayeli biso évangile ya mawa baye kolongola nanu Jésus Christ abota maka jour wana te bolongoli yango tondimi baye pe kolongola yango ekomi eza fête ya ba soleil fête ya ba diabulu entre ta bango moko ba pasteur miyibi ba pasteur ya lokuta bazokota bakabali juif bazosala batu mabe mais bango wana mutu balingi peuple azalaka na mawa bande koke na ndako na bango baomela vin baomela whisky bazolia na bango baobeta bamagoda mais yo bazolobaki mobali no aza ndoki bana na yo bandoki ozobanga bana na yo okoma kobanga mobali na yo okoma kaka kovanda yo moko na kwe mama ningana sepela vie ezaka moko kaka ndeko na ngai soko kufi lelo résurrection eza lelo te toyebi ngonga te toyebi mokolo te oyo biloko yozomona sepela bandeko na nga vraiment salut shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel to pesimo ba mbote ebele lo sako respect na ba chef coutumier na biso et puis tokei matondo na ba kimbangiste toute tendance confondue bozali bienvenue dans sous les baobas lelo toye pona kosola lisusu likambo ya Amida oyo boyebi mwasi ya Kamere ex mwasi ya Jibe Piana ex mwasi ya grand frère ya président Sassou Nguesso ex mwasi ya Didi Kimwani ex copine ya etc bandeko toye toya koyebisa bino good news to benango good news parce que eza news ya sika oya kozwango bad news eza kaka yo mais yo like émission bande konanga
partager émission etambola bandeko yango tokoya nango avant na kota na likambo etali ya Amida ndenge ba memiye na Inde parce que azana liboma ba oyo bazondima te boyoka te bato wana ndeko na biso moko en tout cas chora mboma to regretter na comportement na yo comme ozo koloba ke abilité ozana ba preuve biso tozana ba preuve ke abeli liboma preuve a liboso yaya na ye abelaka liboma preuve a mibale leki na ye abelaka liboma preuve a misato mama na bango akufa na maladi ya liboma bongo yende azanga liboma bandeko nanga eza ba preuve ya mwana bokansi preuve nini homemela bino preuve ya mwana bandeko nanga vanto kota na likambo to décortiquer yango na lingi na lobaki jour wana vraiment na yokaki passe na motema na yebisaki bino boy na lobi pona nini kokotela bato oyo baza koyiba bambongo pona nini kokotela bato oyo bazali kosankapare bazomona kaka bana na ye basurea azomona mobali na ye azomona bambua surtout bambua na bango minene wa likambo bazomona ka bambua na bango entre temps toza na journaliste oyo bato ebele balobeli ete akufaki na Congo dimanche passé akendeki kosala meeting pardon akendeki kosala émission na kuna pa basala rango komo na wezo kimangai OZRT biso totika kango kombo wana bino ONC voilà ONC je crois kendo kosala kuna journaliste ya ONC ake kosala kuna bande kunanga kozonga zongi nazo chela bino bakuluna babomiye na moto mais entre temps Kamere azalaki na mandat passé mandat oyo avant ya fashi Kamere ba ministre azaki ba pesaki ye ministre na ye moko abima na côté ya média et communication Kamere mutu bande ko gérer yango na parti politique na bango soki Kamere asombaki ba véhicule parce que ezalaki mandat ya liboso oyo ke fashi akoti tolobi ke des pères et des mères et muta zwaki nini wana ezalaki Kamere bango na parti na bango boke ni ko vérifier ngai na yebisaki bino ke na okotaka politique muke bola ike bo partager l'air bango bazyango bafani nango soki 4 ans soki combien d'années basombaki ata véhicule moko te poso basombaki ba véhicule a sika pona ba journaliste wana pona misala ya nini ya eloko wana soki bandeko bilo moboloba est-ce que journaliste na biso alingaka kufa donc liwa ya journaliste na biso makila nango ekotambola na mutu ya Kamere ekotambola na mutu ya parti politique na bango ekotambola na mutu ya mida ba préféré ki balia mbongo wana parce que soki oza ba ministre kuna bo pesa ka 10 na bino epa ya Kamere ba Kamere préféré balia na mwasi na ye balia na bambua na bango ebongo simande ba sepela mais tala sort nango lelo ale bino bo beta maboko ndeko nanga laike mission oyo tango ezokomela bango Kamere akozwa conscience auloba oui pona nini basombaki te pona soki yazaki mutu malamu asombaki ba véhicule ya makasi ya bien atiaki wana véhicule ekosala 10 ans ekosala 15 ans pe ekosala pe 12 ans ekosala pe 8 ans ça dépend banzela soka sombaki mbele ndeko na biso lelo akufi angaka azala sécuriser na kati ya chauffeur ake kotika bango na ndaku ake kozwa bango ba véhicule eza te kaka donc gouvernement nini akoki kotia transport atiango première position et comme ba moto chaque jour batu bakufaka na ba moto chaque jour ba yibaka batu osimbika saki na moto boye oza na sécurité gauche droite moindre kaka embouteillage mutu musu paza na moto abendi yo pe saki kei bilo batu bo voyage kuna bande konanga botika ba passeport na bino ba identité na bino na bandako obi okiko bombisa ngona kati ba ambassade na bino bon meka kotambola nango na Congo te parce que soki ba bendi yo kaka saki ya oyo ko lukela so biso batotika la ki ba dépense bo lukela nga avocat bo futela nga avocat bo salela nga boy ok no sala ambiance na yo biso to tindaki yo tango ba yibi yo saki
obandi kozongela mama na kati ya ndaku, o papa na kati ya ndaku, tokendeki tobalukaki boye tozongaki boye. Bosala attention, insécurité. Alors, bandeko balobi nanga, mama la danoise, journaliste ango na nyango, toyoki ango te, journaliste ango na nyango, bile bozaka biloba loba, bile bolika koloba. Ah, bandeko nanga, na vandi kaka boye, na koseli mutu abato akufi, ata bino moko. Même liboma mido bozo boya konjima oyo, azana liboma. Voilà. Yango na baki toko banana na video ya liboso, ya ko présenter ba condoléances pe boyo ka bino moko na boke binyonso ndenge journaliste na biso akufi. OK. Et le mot se voit depuis ça fait 2 choses, lancement de travaux de réhabilitation. Tragédie à Kinshasa. La journaliste congolaise Jemima Mongo de la radio-télévision nationale congolaise, agressée sauvagement par des bandits appelés Kuluna, est décédée de ses blessures ce dimanche. Je vous raconte ces drames. Le jeudi, après la présentation du journal télévisé de 23h, la pauvre dame a emprunté une moto-taxi pour regagner son domicile. C'est sur son chemin que ces bandits l'ont agressée. La scène s'est produite non loin du camp militaire Kokolo. Conduite à l'hôpital, son état nécessitait une évacuation d'urgence à l'étranger, chose qui n'avait pas été faite. Jemima décède alors ce dimanche. Ces drames mettent en lumière la violence qui sévit dans la capitale congolaise et les dangers que courent les journalistes. Toute notre compassion au monde communicationnel de la RDC et particulièrement à la famille de notre consoeur Jemima Mongo. Abonne-toi pour rester informé. Autre chose, lancement de travaux de réhabilitation. Voilà. Boyoki, na koseli bino makambo. Na koseli ndeko na biso mwasi makambo. Na zotia image yango bongo bongo pona kobanga baya kopesa ngai ke na copier makambo na bango. Vous comprenez? Mais na lingaka boyoka bebe ngango RTN, OK, RTNC. Ah, na koma ko paseke. Oh bandeko. RTNC, radio, télé, nationale congolaise ou bien radio. Voilà. Voilà, RTNC. Voilà. Autre chose, lancement de travaux de réhabilitation. Tragédie à Kinshasa. La journaliste congolaise Jemima Mongo de la radio-télévision nationale congolaise, agressée sauvagement par des bandits appelés Kuluna, est décédée de ses blessures ce dimanche. Je vois. Agressée sauvagement par des bandits. Oyo ba bengi ba Kuluna. Raconte ces drames. Le jeudi, après la présentation du journal télévisé des 23h, la pauvre dame a emprunté une moto-taxi pour regagner son domicile. C'est sur son chemin que ces bandits l'ont agressée. La scène s'est produite non loin du camp militaire Kokolo. Conduite à l'hôpital, son état nécessitait une évacuation d'urgence à l'étranger. État na état ba memi en hôpital à hôpital ba soda babi, ils ont nécessité évacuation d'urgence. Babimi si était akufi. Mais oyo ya Amida liboma na ye. Oleba ke nekotika na CNPP. Oleba tika na centre ya Telema. Bazuye na ba na France. Na France bani ko pesa bakisa pongi pongi. Lokola ndungu ndungu ebimaki. Bato basala kakuna bandeko ba congolais baza partout. Soko kocho hôpital lo bombani lo kutana yo. Place nyoso yo kokende. Bandeko ngai yo na kenda na bopito nyoso na kotaka. Soko na kota tana na kenda Belgique. Yonde la danoise. Mama la danoise. Bandeko na ba infirmière. Ba yebingai. Alors na kobomba na wapi. Alors Amida ba monie na France. Ba kimi sikoyo ba indien ba sengi na Inde. Ba Inde ba ndie ba lobi ba tinda ye kuna akena mboka ya tata na ye. Kuna nde ba oke osalisa ye. Amida zui avion na minicho aza na kati ya Inde. Boyoki. Ah, voilà. Donc ndeko mwasi akufa kibongo. Alors tolo banabino tolo bate. Azali mutu azosala musala ya kopanza sango. 23h bandeko na ngai. Na mboka ya Congo. Même 18h, 19h. Et comme déjà dangereux. Mais ce qu'on mutu na 23h. Ya lala noka na musala ti.
soit so bolingi te bosalela bango na bakati ya babiro bosali bambetu bandeko na nga na bande komema train na kati ya Danemark botala mboka eza na insécurité te mais na musala na biso batia bambetu toza na place moko bo bambetu eza wana bakiti ya relax soko silisi na butu makasi emsu ba 2h du matin omoni ke à côté na vandaka eza musika bise komaka te emsu ko bebisa bamboko na ba taxi oke kuna ozwi badra ya propre yo moko tandi olongoli ya kala lemsu bamsu bazaka bata maboma balongola te olongoli badra ya kala yo moko tandi badra sikeza no zwi ya kalo che place salite olali na ota 6h ti 5h ozongi no pe na ndako sokoli lobi nango soko ya obanda musala nini surtout so lobi nango osala na yo te ya olali no kitoko tata ti 12h tata nini oye kobima na yo osali basha oke na ndako mais wana na poto pe basalango mais pourquoi pas basalela ngo pe bango batieli bango na kati ya nini na bango ya RTNC na bango batie ba chambre moko eza wana justement bato ba aussi ça va 23h parce que insécurité en ndengwana okoza pe na voiture okomi quelque part pine pe prévention pouf pine na we panzani tala ndenge bakulu na bakoya bakoboma yo boyebi yango bien bozo okotela bato lokola ba mida lelo liboma mida ememie na end bake kosalisa ye na end bandeko nanga ondimi oboyi na yo bandeko bolandaki biso te bazoza na confusion bandeko tovanda kaka un jour boye na bandi siko récapitulatif ya likambo ya mida bola ike bo partager likambo ndeko na biso mwasi pe a son âme asili kotika biso esali pasi na mawa en tout cas likambo ngo na oyela ngo kaka yango moko po nazolo bango toujours nazo sangisa ngo na makambo ya mida yango bandeko nyongezo salanga pasi parce que basimba ki poste wana bango mutu basimba ka yango na yebite soko siko ministre mbalo azape muta parti na bango oyo manda liboso bo ndimelanga parti na bango mutu ministre azalai kuna pona ni basomba ki voiture ba ta ba dessin set ya sikate bati kuna pona batuana bandeko batuana mais qui n'est pas mida tala ba voiture siko amata totala asala ta live ke ngai yo nazala nga bien ngai yo nakacha mutuka na ngai na minute azana end OK bandeko to vanda ka boyeboke tu prébati ka biso pa bate ayeli biso nouvelle toyoka Kamere Vital Kamere, sataniste, burundais, Vital Kamere, au kanisa qui n'a qu'à l'informer, bande qu'on a bien informé. Très bien. Nini yango wayambo. Nini yango wayambo premier bandeko bani bas koton soki. Nini yango loba papa. Vital Kamere. Yes. Vital Kamere. 2 fois. Vital Kamere. 3e fois. Vital Kamere. Hey, 4e. Vital Kamere. 5e ou exagéré. Vital Kamere. Oh, 6. 6 fois. 20 fois. Okateli na vous allez informer. Vital Kamere. Okanisa ki na koyeba te. Amida Bella Liboma. Amida Azali Liboma, Bella Liboma, à l'hôpital à France. Lelo a accueilli Inde. Amida. Bolanda ekuna. JB. A Bella Liboma, à l'hôpital en France. Là, il y a mission par Amida Olinda Mbongo, mon bakisi. Voilà. Mbongo bakisi. Amida, Vital Kamere, ce qui n'a pas la kisi Amida lobby. Vital Kamere, prouvé ngai. Amida Zobimate. Chati lobby. Bande ko bokata vidéo oyo, botinga nango Vital Kamere. Amida Bella Liboma. Mama ibali asaye. Amida Chati. Na minute ya dimanche lelo. Ake end. Oya sala ki vi na e azala ki mosi ya frère na jibe. Mama ya basura ya Junior, mama ya ba Daida. Bino ba famille ba Congolais ba famille ya mama na e beaucoup traitement na e. Prouver ngai la kisanga Amida Chati lobby.
ozwa caméra olakisanga Amida. Ça fait dans 1 mois bamema ye mbangu na diete bakende kotala ye kuna baboyi bato bakota. Amida Chati abela liboma. Voilà. Donc bandeko na ngai, c'était ça, c'était aussi vrai. Bandeko na ngai, vidéo musu na nachela bino to si sana ya bokechu après to okini ko analyser vidéo ya JF Ifongi to chango na suka. Bandeko to kei to lali to lamuki bandeko Kongola lingi toujours mayuya. Kongola lingi likambo ekene ndenge ezaleli te. Baye ko bimisa vidéo ya lokuta. Oh botala yeyo. Mais soki botali na vidéo wana, botala yango bien na misu spirituel. Fungola pena la ta sola ta balinette somba balinette, OK? Fungola misu na okitoko. Oromona ke même na vidéo wana ndeko mwasi azalaki déjà mutu ebande ko salate. Azalaki déjà donc akomi na voiture bazo mema ye voiture yango yo kota mais ba penser na ye ezalaki esika mosusu. Et puis bandeko nanga boyebi ke saka na memaki eza modèle ya kala. Bango baza bato balanda ka temps na minute oyo ndeko na biso mema su saki wana te. Saki wana se bimi mwa kala. Na minute oyo fa amema saki ya modèle ezo renye mikolo yo. Donc eza ya kala. Omoni siko ko camoufler et yo ko bimisa ke mboka mbomba bavivaka na lokuta. Vaut mieux silence que mentir. Bokecho ayeko ya lisusu. Ok. Ngana le kaka na Bokoto TV, chaîne ya peuple, pour na la BST. Soki na pese information nanga, ezalaka fiable. Amen. Na le kaki teke, na koluba, na kokoma, na lobabwe, na lobabwe, na lobabte. Oh Jésus. Bandeko na ola kisabino vidéo moko. Vidéo ya kala. Bandeko bazo benga ngai. Vidéo ya kala. Oh Jésus. Oya kamere na Amida. Eza vidéo ya kala. Na bisibino ke na information, ola ngo fiable. Amida za mama bana na biso. Tobota na e Soraya, tobota na e Junior, tobota na e Daida. Nana besoin ko le kate na ko sele makam. Vi na e na caméléon eza bango. Kamera za occupant, aza moto occupant bisomboka. Baba to baboto la bisomboka. Ce qui n'a vu information fiable na vérifier information avant na koloba. Pendant 1 mois, Amida Chati aza na l'hôpital en France. Boyebi ki leki Amida mo comme ne Chati. Ye pa bela mutu aza la France. Voilà. Na yaya na e Aisha na Congo na azape na Liboma. Aïe aïe aïe. Nazo ça l'émission s'il te plaît, nazo ça l'émission s'il te plaît, s'il te plaît. Non ça l'émission. Donc bandeko nanga na yaya na yepe aza na Liboma. Eleki na yaya na Aisha Liboma, yaya na ye Liboma. Leki na ye Liboma. OK? Voilà parce que nini ba lobby ba parents na bango ba liaki bambuma. Bible lobi bino bat bosi bakisi bino bat bokota ko bakama ba warrior yom to kota golwa yom to kota kofifi yom to kota boy boza kolia bambuma bana na bino bakobima minu epula. C'est la Bible qui nous dit. Alors maman yebe sikani okozo kende yebe lokoni ozolona papa na bango c'était magicien. Alona qui m'a bé, a sacrifié qui m'a vie à Batou, ya ban ebele na école primaire, école secondaire. Papa wana ko ya ko loba mwana wana so monika étoile na bien lobi yo yaka. Yo wana po ye. Ale ozana rim na zana rim te. Oza boye, ale sala boye. Pou abeti pa na simana o, abimission ndeke, abimission soso, mo na sexe na yo pa make kwe. Oh bande ko baboligo. Azwa ba milimu ya Batou. Alors pourquoi pas ezongi la bana na ba bana oyo papa na bango sacrifiaka siko bana na bazana ba parenté bana na bazali na ba famille te alors ceux qui malheur ekomeli bango yonde oyo koloba na juger point na ko juger bango ceux qui nzamba ko juger nga et ko ça problème na yo et ça problème noté. Ne me venez pas m'écrire, ne jugez point. Moi, je ne juge pas, mais je fais que l'analyse. Pendant qu'on l'a qui sa bino batu oh bo jujaka pete bo zaka miloko bo kange ata bo moni mabe. Dieu aussi va vous juger.
Comment toi tu peux être témoin au killer ya makambo mabe okangi munoko lobi na kolobate parce que na lingi ko juger te. Quel on évangile ya ndene? Ndebe évangile wa mabe lukuta ba verset lukuta. Est-ce que verset wana ezaka yango moko ezo djembe? Botanga liboso nango botanga se nango pourquoi Dieu avait dit ça? Hein? Bande konanga. Jésus-Christ est moko tabande ko juger akena ndaku na ya bandi batu alobi boy azoba batu race de vipères. Ajijaka te Jésus alobi to landobe ba pa na ye. Yo soko ko juger te vana na ndaku na o. Mais awa on va faire l'analyse. Donc bande konanga ami dazo mériter bakambo amabeo ya sala. Azo mériter yango. Là c'est sûr azo mériter makambo ya mabe asala ata bino moko. Asala makamba kitoko te. Boko yo kalisu makamni ami da sala bandeko. Azwatina ba kaleson ya bana ya batu tela makambo papa na ya bandeko sala ndenga ami da pe azu yango. Boyoki pe bokecho lobi awa bazoki ko sanza bambongo. Bazona banguma, bazona banyoka na bandaku na bango. Mais tala population ndenge zonyo kwama. L'air ba utaka na aéroport, ba kiti na aéroport. Donc Nzambe merci aéroport ngo pesa rakota gombete, ezala kota mbinza te. Nzamba linga kaka aéroport ngo, ezala kana masina. Pona ezala kana masina, babenga ngo aéroport de Njili, mais ezala na Njili te ezala na masina. Il fallait kaka ezala na masina kuna na bakingasani kuna pona epesa kitoko makasi. Tangu bazwaka na bayaka balekaka balekaka wana na ba voiture bazomona population ebele pasi ya ndengwana salite bafulu batwa pusu andeko respiration problème donc na koma ki bloqué nazoko pema te donc tozo leka boko tsa basaka mena se boki bo matsa ba vitre. Non, bandeko, c'était dur. Pas ma mona kayango très bien. Bakena bango pe, batiki pe pasi wana. Babandio ke banda limete, e bandio dimine, ba kotiti ba kepe na banda kuna bango ba koti pe. Bambo na bango minene ba yeko yamba bango. Bambo na bazolia ba 5 à 10 kilos ya ngombe par jour. Entre-temps kaka bato a ucho leka, basali ba yina ne musunya ngombe kota na banda kuna bango te. Alors que toza na pays moko toko sala élevage kubangulu eko bota manandinga mu to biso to ba toko luka musunya ngulu ta toza ba moto ko luka musunya ngombe te toza na base forêt toza na bazamba toko leisa bangulu mbule beta katango nyoso toko pourquoi le peuple wana ezo souffrir même na kolia Toza na mai, est-ce que bakosoma même ba bateau ya pêche te, même na lini na nga bateau yango te, na lobi ah pardon le quoi pe na zabo na soma ta bateau moko pêche ata mbale, et ça la kata pêche, bandiko na so balia kambisi ya moins cher. Toyoki kuna libongo bateki libongo. Siko bateki libongo yango epa ya nani? Est-ce que bakoki koteka libongo bateki? Moko mso loka bateki fleuve, Congo ek bateki. O ma njili basi bateka ngo. Toza kaka oh bateki nini babiloko eza intécamable na mboka na biso botoandoka bateki lobi kaka ba mama kuna basimbi ba panier ya bambisi bazoleka bateki libongo nani yango akiko teka libongo ba mama balobi na bana na kaka na mbisi oyo kaka na mayo yo na silisa bana ba université na silisa ba bimisa ba graduate na tinda bana na poto lelo bateki libongo Congo boteka ngai te so na ye kuna boyambanga bie boteka te pardon po bokomi na bino biteka teka bandeko na aéroport wana njili un jour boyoka bateki yango te moso biasi mpe bateka na bango yango no toyeba ndeni congolais bandeko makambo mosu ezolanda bamida wana ntango topesaka mida conseil boye tozopesaka mpe na oyoyo ex mwasi ya kofi ya métis banyokoli ba fille ya batu boy ba danseuse bana batu ya mike ba koti kuna amida koti na mwasi na mobali na ye na Canada bandeko bani oye penda poto ozana bana no ame ozotika bango sans surveillance comment na kati ya Canada jibe piana azolala mwana moko na Canada
mwasi na ye azaki na chambre mosusu akoti azwi kaleson ya mwana wana bakenda nango wapi bongo ba retour wana baloba te bande ko tapoter partager mission yo mutu oza na souci ya mida futa tike olande na Inde ake na traitement na Inde ok akeye epai ya batata mwasi na ye aza de père et de mère te o mobali na ye pe de père et de mère te o voilà soki bozo kotela bango sentiment ya beauté o soki sentiment ya couple kaka na yebi te mais bazalaka bandeko na biso te ok tolanda voilà yango oyo na 2013 Jeff Ifonga fungola biso déjà miso totala kango kana miso pongi yango bandeko nanga les écrits restent oui les vidéos aussi restent yango nezaka bien bo kata ka ba parti ya bien ndenge bozo kata bozo bwaka na ba page bozo bwaka partout ata lelo ngana effacer vidéo nanga ata lelo soki YouTube esalini mais boko bimisa ba archive ala danoza lobara ke soki ba changer constitution ba changer na bango ba biloko balingi ba changer soki ba territoire so ba yiba biso mais soki ba changer mandat et comme mandat déterminé bandeko président au sala désenté na pouvoir ba obomaye ba Rwanda na ba Burundi ba ozwa mboka wana libela na libela Congo ekolongwa ekoma Congo ya roi Congo Rwanda Congo et puis peuple na biso tokokoma ba esclave ya libela na libela balingi ba utiliser mwana oya mboka na biso oyo papa na ya sala aboya batu wana alobi Kabila bazongisa ye na Rwanda papa na ye. Moi je ne sais pas pourquoi vous ne respectez pas les paroles de vos pères. Vous là même dans vos maisons na ye ki ne kwa sabino na te ya kibino bien bola ike na isi bino ke nzambe lobi commandement moko oyo commandement wana ezo poursuivre na ba effet ezali ke honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps et puis pe ozalana chance ezali obe moko. Mais quand ton père a travaillé longtemps asali biso banini de l'anteleo babilo comme Mobutu wondoko mona ceux qui va benga ngo bani de ba manifestation ceux qui manifestent voilà de l'antele muta sala kango papa ya fashi beton papa wana yebisi biso ke tozongi sabango lelo to bundani tozwi 5 ans renouvelable ozwi 10 ans na ya kitoko oli otondi te oyebi nzembo wana okei otondi te ozongeli susu keba kokoma liwa liwaye boni yokanda boye na mama na bana watu abana mike yo liwa yo mawate na Mobutu bandeko okopesa ye tango te avanda pe akanisa lobi okamateli ye mama na ye moboti ye kaka yo liwa ozongeli bana na ye na libumu ya mwasi na ye okei otondi te ozongeli susu mwasi na ye bandeko yo liwa yo mawate na Mobutu bandeko liwaye yo lingi olingi okotisela biso boumbu tika na yo constitution wana kote manda eza bongo soki mboka eza na démocratie manda ezalaka bongo loba soit ilongola ba parti politique tozonga na ki dictateur soki ki dictateur a Mobutu au quoi avançons bandeko nanga nous sommes obligés d'avancer comme les autres. Voilà. Donc bandeko nangai tolanda Jeff Ifonga na bokebi aloba ke amida izwa kalison ya batu ya mwana ya batu. Mais wana za kindokiti. Wana ko simba za ba ko simba bakisi. Bakisi soke sile sala ani.
bato musu bazoloba wera simbaka na ye bakisi te eza bato babetaka bayaka kobeta na miziki nende basimbaka bakisi soka simbaka bakisi ndenge nini asili mais bino boyebi lwa akisi te bakongole ya mona yebaka te soki mituna biso esalaka bi esalaka te nayebi te nanga mo pe nakomi kobanga soki Amida ngo ya kokometa bine biso nyonso tokoma maboma nga nazo comprendre te noma lokwa mboka momba tokomi ka maboma même na ba TikTok maboma ovanda ka boye mutu ye moko akoti na salle de bain na ye abandi ne kolakisa kimutakala na ye abandi ko mimona kaza kitoko mais kitoko ngo tali mwana mwasi wana elongi na ye masoko makako eza kitoko mais c'est triste pona nini bongo mama boma bakomi ebele en tout cas nzamba délivrer biso ba oto ko bela liboma te po ya biso ne toza lobby biso ne mutu foto telemisa Congo lisoso voilà tozala ta ataka ata libanga moko kaka tozala wana alibama banga musupe ye pona to telemisa mboka na biso voilà toyoka Jeff fort oui rapé moi sinaye papa nengango et bien moté sacramento et bien moté donc les deux voyous là bala basa bana banganga et ils sont là pour détruire le peuple de Dieu na Amida mapa na zalaka magicien oui bien moté quand on était tant bino boyeba makambo te tant zaki na kini to na école primaire masema ndo likana ba na école on a papa na Amida te boyeba kata ndien wana ayi na tongo azu kaleson ya mwana wana kinam alors des gens comme ça bon enfin dans la communauté Congo ayokata solo akaliso mwana te ba miti za na Canada donc il a avocat na bino non c'est la avocat na bino na so banga bino vous êtes du diable partagez la nzamba musala bino Jiden pia na Canada na Canada alali na hotel na mwana moko ya muke na tongo mwasi na ye ndoki wana Amida mbapana zalaka magicien oui bien moté quand on était tant bino boyeba makambo te tant zaki na kini to na école primaire masema ndo likana ba na école on a papa na Amida te boyeba kata ndien wana ayi na tongo azu kaleson ya mwana wana kinam bato wana na lobango bakanaka kubeta kana ba orchestre biso to beta bazwaka tante neti moko boy neti lokofe tam to lokwa lokofe wana Thomas Lokofe un païen ande miso ba bi buron pe la master na ye do yo saksana ba frère en Christ ne ba benga bana banganga et ils sont là pour détruire le peuple de Dieu na Amida mapa na zalaka magicien oui bien moté quand on était tant bino boyeba makambo te tant zaki na kini to na école primaire masema ndo likana ba na école on a papa na Amida te boyeba kata ndien wana ayi na tongo azu kaleson ya mwana wana kinam alors des gens comme ça bon enfin dans la communauté Congo ngo bongandeni si Jiden pia na kenda na Canada mboti na bavoka na bino na ozela bavoka na bino na so banga bino vous êtes du diable bomuno nzamba musala bino Jiden pia na kenda na Canada alali na hotel na mwana moko ya muke na tongo mwasi na ye ndoki wana Amida mapa na zalaka magicien oui bien moté quand on était tant bino boyeba makambo te tant zaki na kini to na école primaire masema ndo likana ba na école on a papa na Amida te boyeba kata ndien wana ayi na tongo azu kaleson ya mwana wana kinam bato wana na lobango bakanaka kubeta kana ba orchestre biso to beta bazwaka tante neti moko boy neti lokofe tam to lokwa lokofe wana Thomas Lokofe bande ko siko yoka Amida wana jibe pya muziki ni abetaka jibe pya na mbongo ni nazana ngo mais botala ninga zolata botala ninga zo vivre na aisance mbongo nyonso Amida pesaka ye kamera ayebi yango pona nini bazana ba pacte bande mutu oyo azolele ba kaleson bakenda nango basala boy yo kadi bakabwana bomona bato musu ba divorcer a divorcer ka physiquement mais spirituellement bazali kaka donc spirituellement kamere na jibe basalaka Amida partout spirituellement boya kokoma bofinga bino bwana miso mibale bomona te botika bato bana miso ebele balobela bino vérité o azana mato ya koyoka yoki o azana motela kondima ondimi oboyi na yo pe oboyi na yo ndeko nanga ba okango na makasi te
eza volonté na yo oza na kati ya ndako na yo eza na télévision na yo eza téléphone na yo oyo ozolandela mama la danoise olingi na yo te ofandi tika bato bafungola miso miziki ezongi bozoyoka bobatela bana miziki ezongi bajibe bakobeta bawera bakobeta boyokaki na ye libino ke wera ke ko renouveler bakisi na ye bandeko boya kotunanga bapreuve te mpo na kotikala kopesa bino bapreuve akindoki te. Moi je ne suis pas une sorcière. Comment tu me demandais oza na bapreuve oza na problème na mitu na bino soki yo lingi bapreuve kende kotuna wera son kende kotuna mida kende koluka bango kuna ofuye bango oya koluka bapreuve epa nanga. Ah tu parles comme ça tu n'as même pas de preuves. Mais n'écoute pas, ferme tes oreilles. N'écoute pas. Si toi tu veux des preuves, n'écoute pas. Mais laissez les gens qui acceptent sans preuve. Biso to landara Jésus-Christ et to monae. Biso to landara to baka to so sambela Matthieu to mona bang. Samuel azalaka boye mama Deborah na Bible azalaka boye mama Tabita akufaka asekwa kitomona bango Lazare akufaki 3 jours na tombeau baye ko lamusa ye pa Jésus-Christ de Nazareth tomona Lazare tomona bango wapi mais po ani to ndima biloko moso bandima ngo par la foi biloko nyonso bamona rango bandima ngo kate ozala témoin balakisa yo nani ngana yebi yo po ngana la peso ba preuve même si j'en ai. Pourquoi tokopesa ngo acquis des droits yo zana droit moko te tu es ni famille amida tu es mwana na ete ozande ko na ete olingi ba preuve ya nini bande konanga na suki wana pona lelo bo like bo partager l'air est grave amida abake ko salisa na end. Elle est devenue une folle. Au boy, au sali mokili na yo. Bato a boy, bozo yoka, ba kaleso a bana, bazi, bazwa, ba via bato, bazwa, bazala ki na pouvoir, ndeko mwasi wana, akufi na bakuluna. Nyoso na bozo mona ngote, ba fulu na Congo, makambo ebele, bozo mona ngote. Bango bazo leka, wa, et puis batambola ka wana, bazo mona bino, me ba okangana bango miso. Pasi pona ba oyo balingi kokote la bato bikota kota. En tout cas faut la kandoki faut la kaka mutu moko ya bakisi mutu moko motema mabe faut ka sataniste pono ya kokota makambo yo omona okeza mabe faut la motema mabe en ces jours de dimanche o nzambe azo se reposer na kimia nyonso. Voilà la famille. Je suis là, votre maman Leki. Naza vraiment maboko polé. Nazo zelabino na site de rencontres. Live together. Boya ebele. Ozana mobilité. Ozana mwasité. Ozo luka bande konanga. Tina moka kokene na bakongo. Wana te okene kobeta mutu ya pamba. Okene kozwa fi. Kuna mobali kuno ya na ya kima na ye. Onyo kwa ma. Le premier jour ka bobanda kukoma na ikomi. Na telefone nange kufi. Nazana maladi. Nazana boye. Na kwei na moto. Nazana loka koliate. Ya kozwa mwasi na ona poto. Benga mama la danoise. Na 0044. 74. 38. 03. 16. 23. Benga mama la danoise au Kozoye et puis au Solola partout aux en Amérique du Nord, aux en Canada, aux en Australie, aux en Europe. N'hésitez pas, benga yon ndeko mobile, ndeko mwasi, ba mama bola muka. Bat mikolo bat wazora mibali kaka na ba internet. Soko zelika mwana na yo babala ye na nzela akotulelo wana na ndao akotula yaya mokili est changé ba télétravail yeye batu bakomosa na bandako neti ba molili boy ba mbula boy na Londres nanga okenda nganda nanga okende wapi
Na église kuna pe batu babalaka te. Ba pasteur baloka batu nyonso babala te. Pona bozalaka na église, botiaka ba mabonza bango baliaka. Soki bobalani bokoma na ba charge, bokoma na bana ebele, bokoka soki opesa bango bambongo te. Batinda celibat ekota na kati église. Bondimela ngai. Soki na kosi bosambela nzamba oloba na bino. Botika na balamu. Appelez, n'hésitez pas, je suis là. Moi, Kopwati, Kopwa Café, pourquoi pas maï ebele, pourquoi pas Coca zéro, voilà, sans sucre. Et ça va bien pour la santé, pour la garder moi taille, oh, talaka biso to abataminene. Nyoso yokaka, régime c'est régime. En tout cas, n'hésitez pas, bobenga, bo liker, bo commenter, natike libino, ba, natike libino ba commentaire ouvert, mais ceux qui bobandika kofinga na kangiango po eza dimanche na lingi masumu te parce que nga so ofingi nga faut na zongisa alors pona na zongisa te bofinga te pona ba commentaire etika la bongo so bofingi na okangango po eza dimanche donc ekangami pe libela ba commentaire ekangami donc voilà merci beaucoup to sololi vraiment place bozali bozala bien biso to fai na biso na ndaku mbuli ezobeta lelo dimanche. Bon, ça ka babiloko mike na ndako et ça la bien. Voilà, toujours. Bye bye la famille, vraiment bambote belé, vraiment sans tarder. Boko ki pe kokende, olingi moi fantaisie bien, obima kitoko, obima propre. Pourquoi pas place ezaka moko et pas ya Marie na Belgique na galerie au kotikuna olobi ya Marie zanani teint noir, nzela mingi na likolo na se, moi c'est moko mbinga. Komi wana osomba ba bijoux kitoko ti 100 ans et bébate toujours qualité c'est la vie voilà botika mbala Mimi Ciel kamata bisou na yangwana pourquoi pas bon dimanche na maman Emilia Mwanza na famille Mwanza nyonso bisika bozali na leki na biso Mwanza oya vandi na Irlande kamata bisou Poinité yana biso pa mwasi avandi na France famille Mwanza lelo bon dimanche na bino nzamba lola pambo la bino bisous à tout le monde bye bye.